Bonjour, 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 chers abonnés, bonjour, chères connaissances, bonjour, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous. Comme vous le savez, nous sommes là de retour. Étoile Inès TV est là. Abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous massivement. Aimez nos vidéos, partagez, commentez, commentez, commentez. Partagez nos vidéos à vos amis. Postez nos liens YouTube sur vos statuts Facebook, vos statuts WhatsApp. Partagez, partagez la bonne nouvelle. Partagez, partagez, partagez partout. Comme vous le savez, Étoile Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Partagez, aimez, commentez. Et si c'est la toute première fois de regarder nos vidéos, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être à la une, pour être informé à tout moment. Abonnez-vous, partagez, soyez là présent. Waouh, mois de la femme, journée internationale de la femme. Donc, c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bonne fête à toutes les femmes. Je dis bien à toutes les femmes. Bonne fête à vous. Bonne fête aux mamans. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ça se fête partout, spécialement dans mon pays d'origine, les Congo. Aujourd'hui, c'est les pannes. Les pannes sont tellement... je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est terrible. C'est terrible, vraiment. Bonne fête à vous. Comme vous le savez, Journée internationale de la femme. Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui que Journée internationale de la femme, cela veut dire que la femme aussi a pris la place de l'homme, la femme aussi est la tête de la maison, la femme aussi peut diriger le pays. Oui, bien sûr, on ne refuse pas, la femme peut diriger le pays, mais la femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Là, je parle dans le mariage. Chère maman, chère femme, comme vous le savez vous-même, une journée de la femme, une journée internationale de la femme, ce n'est pas à dire que non, parce que c'est une journée d'abisso, donc moi si à comme chef de la maison, non, tu n'es pas le chef de la maison, le chef de la maison c'est ton mari. Le mari reste le chef de la maison. Droit de la femme aujourd'hui, la femme doit aussi s'élever. La femme doit s'élever. La femme ne doit pas toujours dormir. La femme doit aussi travailler, doit aider son mari. Parce que dans les temps jadis, moi si ezalaki kandako, la femme c'était une femme de la maison seulement. Donc, ye ezaka kobota, kosala misala ndako, yango ezalaki mosala mwasi. Yango to bando mona, na batan wana soki mobali akufi, peut-être atiki bana 10. La maman sera obligée avec 10 enfants de se remarier pour arriver à survivre. Mais ce n'est pas le cas avec aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on nous parle maintenant de la journée de la femme. C'est pour réveiller la femme. Que la femme aussi a le droit de travailler dans une entreprise. A le droit aussi de travailler, d'autres ministres, d'autres présidentes, d'autres gouverneurs. Donc, la femme aussi a ce droit-là, d'aider sa famille, d'aider aussi son mari. N'oubliez pas surtout ça. Mais une chose aussi à savoir, femme, quel que soit aujourd'hui, tu es la première ministre. Tu restes
Tu dois être toujours derrière ton mari. Le mari est toujours le chef de la maison. Tu ne peux pas prendre la place de ton mari. C'est l'homme qui dirige la maison et la femme se l'aide. Elle l'aide à son homme. En tout cas, maman oyo babandi kolala bazaika bakolala, je vous encourage encore de vous réveiller, d'aller aussi travailler, aider vos maris. Aider. Ceux qui attendent ça na musala te ata mo ba business kaka ya ko defisaka, tu donnes à crédit des histoires pour amener quelque chose. Comme je le disais là au début, Nathan Kalawana, Monica papa akoti kokufa na ye, atiki mwasi na bana 10, mais la femme préfère de se remarier parce qu'elle n'arrive pas à survivre seule. Elle a toujours besoin d'un homme pour arriver à survivre. Mais avec le temps d'aujourd'hui, au mona, ce qui mwasi asala kata mobali akufi, mwasi akoti koboko la bana ye moko. Parce que la femme est vraiment réveillée. Donc je vous encourage encore. To la muka, to telema, to la muka ba maman, des femmes battantes, des femmes fortes. Femme forte, on ne peut pas seulement le dire je suis une femme forte si tu es à la maison. Une femme battante, tu es toujours à la maison avec les kisongi, non. Une femme forte, une femme battante doit se lever, doit se réveiller spirituellement, physiquement, moralement. Tu dois t'épanouir. C'est ça une femme battante. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée. J'ai mes invités spéciales. Un couple chic. Mes invités spéciales sont nos parents. En tout cas, je suis tellement honorée aujourd'hui. Je suis honorée. Ba parents na biso balobi lelo biso peto bakisa moi en plus pour aider le peuple de Dieu. Pour aider Bamabala ya lelo, pour aider le monde entier. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse. C'est le couple Kalala. Nakobanda, na papa, nakobanda na maman. Yaza maman la dish Kalala. Ako se présenter yemoko. Boko yoka. Conseil nini. Ako tiko pesa biso basi. Après elle, j'ai aussi une invitée de luxe aussi. C'est une sœur bien. Mwasia Pembe, Maboko Pembe, Motema Pembe. La femme de papa tonton Boteloua. Son nom c'est Maman Irsile Boteloua. Une femme bien. Mwasia Maeli. La maturité place Vandaka. En tout cas, je vais commencer avec maman la Dishkalala. Après, ça sera maman Irsile Boteloua. Et après cela, ça sera papa, papi Kalala. Maman la Dish. Conseil nini bokoti kopesa basi ya mabala ya lelo. Maman na biso. Opesa biso ata mwa conseil pona basi ya libala. Na makamboyo ya le 8 mars. Conseil nini mama bokoki kopesa. Mama avant tout, bon me présenter nanou. Après bino, ekozala maman Irsile. Maman Irsile peut se présenter. Et puis ekozala papa papi Kalala. Bino peut boko se présenter. À vous la parole maman. Bonsoir, bonjour. Ils ont dépendre de Air Bolanda Bisso. Kombolanga mama la Dishkalala na ina mwa conseil muke ya opesa ba mama pour na journée na biso ya le 8 mars oyo. Mais avant to banda mwa conseil na mwa verset au tokoki kotanga na Juge chapitre 5 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Balinko laksabiso ke ba chef bazala ki lisusu na makasi te. Mais Déborah étant que maman ayaki kotelema. Na olingana lobela ke mwasi fozala mwasi ya mabondeli.
mwasi oyo abangaka Nzambe. Mama azalaka moto aza na susi ya ndako na ye, mama azalaka moto azalaka na susi ya foyer na ye, mama aza moto azalaka na susi ya bana na ye, ya susi ya famille. Eza te kaka famille oyo ya yo te, même belle famille na yo, mama fozala na susi ya tous les deux familles. So besoin ezosengama na famille ya papa, il faut mama pe a contribuer na famille na ye. Donc mama fozala na susi ya donc ya libota mobimba. Deborah atalaki ki alobi te ba chef baza na makasi te, faut atelema. Yango atelemaki. Yango mama aza moto azaki soka moni ke na foyer eloko ezosimba te, mama il faut atelema. Kotelema tozoloba na ya liboso, faut telema na mabondeli. Mwasi faut za mwasi ya ba prière, mwasi donc eloko nyonso il faut que on a solution, on a na prière après tali na makambo susu. Soko moni ke makambo ezo simba te na foyer na ona libala na yo na famille na yo na donc le makambo nyonso. Eloko liboso eza na prière, otelemi okoti mabondelo luki vraiment Nzambe na mozindo. Okozwa solution ya mituna na yo. Na kati ya mariage na yo omoni ke ezo simba te, telema na ba prière. Bondela pona bana na yo, tala mikolo bana surtout mboko tovandi oyo. Tokomona bana na biso même bano ya ba congolais. Bana bakomi komela ba drogue. Na ndako mwana za mwana malamu me libanda akia sangani na ba camarades. Biso mama biso ateya biso. Biso bangaka Nzambe so na sala eloko boeza lisumu parce que mwana yebi déjà ke biso epa na biso. Donc eloko nyonso ava tosala totalaka na Nzambe. Donc ta bosalika mwana omona eloko eza lisumu. Soki prière eza na ndako omona ke mwana makambo susu mwana ondosala ngo ta me baninga basala ngo bite biso balakisa biso boye te. Yango foto telema na mabondeli biso ba mama. Conseil msu na kopesa ba mama surtout na mboko tokomi oyo. Omona Nzambe apamboli mama. Mama azwi musala moko ba ofute mbongo bien. Papa ba ofute mbongo mabe. Mbongo moneti ya muke. E koma ka mama nga nasalaka mingi. Nga nazwaka boye. Nasalaka bodo mama luki. Salut, bonjour. Maman Inès TV, bonjour Maman Inès. Merci pour la confiance na yo pesingai ya ko participer na émission na yo. Merci beaucoup, vraiment merci mingi na confiance na yo. Vous s'abonnez massivement na Étoiline TV. Ah, tozaka biloka bien, tozaka ba conseil bien. Maman na sepeli mingi na ndeko considérer ngai na participer na émission na yo concernant le 8 mars. Vraiment eza émission moko malamu ba mama tolanda émission o tolanda ba conseil et kozala malamu mingi. Aujourd'hui batu bakomi kozwa le 8 mars lokola journée oya kokende kolangwa masanga. Batu bakomi kozwa journée de la femme le 8 mars lokola journée oya kokende kosala bakindumba na ye, lokola journée oya kokende kosala ba désordre ba tapage inutile, lokola journée o fois kende ba bar ba hôtel. Oh là là. Journée internationale de la femme. Tant que benga femme aza mutu se respectera d'abord. Tant benga yo femme aza mutu oyo aza na sagesse. Tant benga yo femme aza mutu o aza na intelligence. Tant benga yo femme aza mwasi o aza kamayele. Femme aza mwasi o aza kamayele. Les mamans s'il vous plaît. Tozala ba mama ya mayele. Tozala ba mama ya bazoba te. Tozala ba forme essentielle te. Journée internationale de la femme. Et la qui cite que au fête de la femme. Et ça fête de la femme te. Et ça fête oto yoko banda ko langwa masanga. Et ça fête oto yoko banda ko bima ko tambola ko langwa masanga. Et ça fait oyo te oyo ko sala ba désordre.
Journée de la femme, et ça journée où on va prendre conscience. Et tant qu'une femme, rôle na ezani na société. Tant qu'une femme, rôle na ezani na société. Rôle no ezani. Bonheur nini omema na libala no rôle no ezani na libala na yo. Rôle no ezani bima koke kotambola kolangwa masanga. Eza fête oyo te oyo koke kosala ba désordre. Journée de la femme, eza journée où on va prendre conscience. Et tant qu'une femme, rôle na ezani na société. Tant qu'une femme, rôle na ezani na société. Rôle no ezani. Bonheur nini omema na libala no rôle no ezani na libala na yo. Rôle no ezani ni pembeni ya mobali na yo. Est-ce que oza femme omemaka bonheur, to oza femme omemaka malheur? Est-ce que oza femme de travail, to oza na point nini? Rôle no ezani. Eza journée ote kaka fo bando ta mobali pression pour ça sombelanga liputa. Moi je comprends pas. Journée de la femme eza journée ote que balobi moi si faut la ta liputa. D'ailleurs to la ta liputa chaque jour. Mais moi je comprends pas et comment journée de la femme basi bakomi kotia mibali mal à l'aise akeka kotonga liputa ala ta liputa pour jour wana nde soka la liputa ba bengi femme. Après jour wana ba benga on so la ti pantalon. Vous voyez? Vraiment pour moi, journée de la femme, et sa journée au moins s'il faut prendre conscience. Zwa conscience rôle no eza nini. Lelo to mona buzoba. O biso basi to sala. To yeba rôle na biso te. Eza ba femme o bosa ba buzoba. Seulement pour na mbongo. Il y a beaucoup de femmes. O bobima même na ba mpoa to moni ba vidéo ça fait mal. Parfois biso basi tozoye ba rôle na biso te. Ndeko mwasi zwa temps na pesi yo temps ya koyeba zwa conscience. Oyeba rôle no eza nini, valeur no zanango. Une femme, o ba bengi femme, asa femme de valeur. Oh, mi pesa ka valeur ye moko. Avant ba valoriser yo. Mi pesa kilo yo moko. Mi pesa valeur étant qu'une femme. Vraiment tout mi pesa valeur. Oh, ngana zaki nango ya koyebisa bino ya ngwana. Tango za mwasi. Tango ba benga femme. Mi pesa valeur. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bye, Maman Inès. Bonsoir, bonsoir les mamans, bonjour, bon après-midi, ça dépend. Nangonga Oyo, bokokuta na message Oyo. Tebi que le 8 mars, zali mokolo na bino, te souhaiter bino vraiment ba bonne chose. Ko ajouter kaka na message ya maman Radish, ngana zali papa papi kalala, nazali ko compléter muke na message Oyo ya maman Radish où elle a parlé na mukanda ya juge chapitre 5, verset 7, où on nous montre que les chefs étaient sans force, et la Bible déclare que et moi, Déborah, je me suis levé comme une mère. J'ai aimé ça, na sepela ki makasi na geste ya Déborah, tango moni te bankumu, ba chef, ba obazala ki ba supérieur na ye, makasi ezali lisusu te, ye loko la maman, elle s'est levée pour na kozwa relève. Moi, sinda tongaka. Moi, sinde azwaka relève. Bisika omone ke papa komite, papa kokisite, mama pe otelemi ozui relève ya libota na yo, ozui relève ya famille na yo, ozui relève ya musala na nzambe. J'ai aimé ça. Moi, Déborah, comme une mère. La Bible déclare ceci, la femme sera sauvée en devenant mère. Quand on parle d'une femme qui est mère, ce n'est pas seulement celle qui a déjà accouché, mais ça symbolise quelqu'un qui a un grand cœur, qui sait supporter. Tout le monde a comme maman, ah, ozana motema bon maman, motema munene, oyebi kome makilo,
ouais, il faut supporter. Donc, au moment où les chefs n'avaient plus de force, mais Déborah avait un grand cœur, elle pouvait supporter ou prendre encore le fardeau ou le relève des chefs. N'a encouragé ma maman Longonia. Baloba que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Sans la femme, les loba nation goza malamute. Alors, j'aimerais vraiment encourager toutes les mamans à s'élever, à soutenir vos familles, pour soutenir ma botanabino, pour soutenir ma papa, pour soutenir bana. Tout le monde a l'éducation ya bana, surtout dans les foyers. Ils ont mingi na boka ba mama. Papa ke bizi, aza bizi na bangona musala. Mais les gens qui bana baza côté maman aux na distraction. C'est pour cela que nous allons encourager na ba mama comme étant des mères. Relevez-vous comme Déborah avait pris le relève. Elle s'est relevée. Les chefs étaient sans force. Ça symbolise beaucoup. Papa zali chef yandako. Peut-être aza trop absent nandako. Éducation ya bana zo dépendre na yo maman. Yo ko zela te pour corriger moi na il faut papa zala. Peut-être papa zali emporter, azali trop busy na usala. Mais le tozo comment ndenge maman lobi ke bana baza ko beba na ba école. D'abord maman zwa kata ya conversation na bana na yo. Zwa kata ya lisono na Merci, merci, cher invité. Merci, que Dieu vous bénisse. Les couples Kalala, nos très chers parents, que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. Merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup à vous, maman Irsile Boteloua, la femme de papa tonton Boteloua. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Ba maman bino moko boyoki ba conseil ba pesi bino vraiment. Je suis sûre que tokozwango penzo to salelango. Donc je n'ai rien à commenter sur ça. En tout cas, tozwango vraiment. Tozwango ezaba conseil kitoko. Nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, aimer nos vidéos. Ciao!